Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Le gouverneur Chalaruna. Christian Obrou-Didier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non. Le coup la bouzani maramba koloba. Nazana tanti. Nazokuta na boss, le grand patron. Patron Chabani Moutonji. Patron Chabani Moutonji. Mon mbaloyo a otonga ba étage na mboko mutaleki patron Chabani Moutonji na mbongo azati. Allez sortez kokita. Kokita. Tango bokita na karo nanga, tsaka lokulu malembe. Malembe ebukana te. Malembe. C'est malembe. Malembe. Yo, comment ça combien? Malembe. Malembe. Tu vois costume bénité. Costume bénité. Malembe, kita. Nambio na kombo na Yesu. Amen. Est-ce que tu es au bon là? Oui, maman, pourquoi pas? Ça va tout comme monsieur. Merci. Éternel notre Dieu. Papa, n'attends on a fait ça, merci parce que vous allez zambé à moi. Papa, t'as voyé, il a passé dans 4 sika au papa. Il a passé journée à beaucoup de mon zambé. Oui, il y a beaucoup de papa. Nous sommes que le papa est payé sa météo. Et quand moi, il a un combat, tout le monde. Amen. Pasteur. Dernier voyage, l'équipe bien. Oui, en tout cas, l'Angola Zambé, nous sommes l'équipe bien. Marqué le combat, marqué les circonstances, mais Zambé a long ici. Vraiment. Vraiment, il y a des gens qui soulevé point moko. Ils ont tout ça, monté, maintenant on ma bande jusqu'à présent. Les Kamouya berger fidèle. Tant que date ya zobi sanga makambona, j'étais étonné et cher de poule biminga dans autres. Et je ne crois pas et je ne croyais pas que berger fidèle a causé la makambona. Bon, n'a pas battu bon. Mais quand on explique dans le série encore, et là, parce que ça vraiment ni. Daddy, quand on a un berger fidèle, berger fidèle dit Azamut oh yebaki sous-souté. Berger fidèle tellement changé, a comme une moto ou à l'équipe so. Ambo? Oui. A comme une moto à l'équipe so, a comme une moto à zo pesa et nyonso. Aboyi kozala sima ya pasa po pesa yeba 5 000 francs ba 2 000 francs. Nyetinga mama pasteur na kondo na lobaneni. Na lobaneni pai. Eloko ezaka ya mutu yake. So moni berger fidèle nzela ko pousa pembe na été. Pourquoi pas? Azande ko na ngai. Soki na moni il faut na solana na yeba. Ni ne salite lelo ye alonga na sama ko la date. Akende. Ko sala. Soit disande bozoloba église na. Bon de des élo ni on pesa berger fidèle. Mutu a commis prophète. Wa mi benga mi kombo moto na Nzambe. Yo pousa pembe ne pozwani. Lelo soki ye berger fidèle yakoba keno date ya loko ko pesa ite. Pourquoi akomi lelo? Asaki na makola na. Pourquoi biso bato mokili? Tozaka toujours ben grand. Tant moto azio quelque part alongoli wana. Pen azio na nzoto te. Ba meme na makama molimo. Lobi komi benga ngai yaya. Ngai nazana posa namona ndeko nanga wana makena yeba eza nini eposa pai komeka kutu kosala ko ate olingo sala ona berger fidèle ndakuta tindika nga quoi berger fidèle atindika man atindika nga yango nde kamsio kokena ote papa pardonna bondi na bolingo tanzambe kokende te pour luka guerre na libota na kokende te papa c'est que makambo yo eza susu makambo ya nzoto te ko makambo limo mais quelque part ça amanzambe futo sungai to racheter amana ezonga maboko tata vous allez dire le pouvoir donc on a comment na ngai non mami ne me dis pas qu'elle a le pouvoir. Parce que moi je sers un Dieu
qui est au-delà, au-dessus de tout pouvoir. Pouvoir estimer même dans ma boque en sambo. Ngai na salelaka. Oui. Madame. Na peki si ouais. Si ça non ouvert dans tout ça. L'eau qui n'est pas ça moi qui boutou. Hein? Pour me lève no point. Nakenda pas sambi, makambo na moni pas sambi. Ah, elekeli ngai. Na ona mona makambo bongo te. Ya umoni na ya lobireta. Umoni nini? Umoni nini? Une famille na mnezanga makambo te. Umoni nini? Et pas sambi. Na fande na komi, na bisi mwasi na nzala lukelanga mwa eloko. Ake saila nga biloko na lia. Na se reposer mandamu na kiti. Na lota vraiment que mutu azo simba ngai. Mutu azo simbo? Mutu azo simba ngai vraiment azo caresser ngai. Nanda kwa sambi? Nanda kwa sambi. Oh. Courage à la muka. Ezala ete. Na fanda ka mompelo kaka mwana kuna ye mouvement tanti vibration nini na moni libulu libanda. Mwana yebisi ya moni libulu libanda. Mwana yebisi nga moni libulu libanda na batu mibale. Bazolanda ai. Nazo calmer mwana na tala we mama ye wana zoya mbango mbeli opi na tala we mbeli ezati. Moni yobi ngo moni no mbeli ngoti. Siko yalo bini mbeli zolanda ai. Ayebisi nga bimbeli zolanda ai. Mbeli na tala we na mona nga pe mbeli ngote. Ye pa yebisa nga ka mbeli ngwana zolanda ai. Yo moni mbeli te. Na calmer pe bango. Na benda pe bango pa to fanda na kiti, mwana mbama bandi ona moni escalette, na moni tout à la escalette on peut zate. Tout mo kamba mwana kwei. Petit sama kwei. Petit samba kwei, na zui to memi mwana ngana mama na ye to kene no hôpital. To ketika pe mwana no hôpital to zonte na ndaku. Sambiye wana ye. Aya kuna nzoto kolemba nini? O mikande zate. Mikanda o alobe zate yani. Mikanda na ye musala. Elimu. Mikanda musala sam elimu. Moni makamba mikanda sam na ebian. Na ebian on a compagnie pour nazaki wana. Mais bino na famille na bino bolingi prière ti. Nazaki nanda kwa sam. Nazaki nanda kwa sam to soli na sam na yebisi est clair. Na yebisi sam te a expliquer nga ninge moi sinezeme longwa ki ni na sala des personnes moi sinezeme longwa ki do makambo soki alia ki so biloko nini a expliquer nga nyos. Na yebisi ke lukelo nzambe. Sama ba pasteur va savoir aventurier ya kovanda ba pasteur ti. Siko est-ce que boyeba gravité likambo sama na. Boyeba ngote mikanda bungi oui, mikanda bungi mais mikanda wana. Eza contrat moko eza mbongo belé. Ya société moi libanda to signé ki wana. Futa ba travailleur ni so société. Nanga moko na kati. Siko soki papier wana monant ka papier wana so mona mukanda wana. So e monant mo mbongo na bimesati. Ezo risqué. Ça m'a lu pas wana bozomona. Ba longona le pompo eza pas société. Eza pas société contrat wana eza. Eza mbongo belé, c'est to signer ngo. Ça m'a mata, ngabe no remplacer. To longo a to zinda musu to vandi pe bien. La vie na ngeza na kati wana. Bino bozomona ngo ba papier, bozomona ngo ba papier pour boyebi une importance na ngote. Ezo risqué. Ça ba kanga ko tata prison. Pona mbongo wana ndozomona mbongo wana. Ya mbongo belé. Ya mbongo belé makasi. Bino bozomona ngo papier, bomonika papier.
Bon, mon normal pour boire important ça papier on a dit. C'est un contrat notre signé, on attend envie dans les aboité. C'est bon makambo wana o esambi. Hein? On ressent quelque chose devant moi. Non ça ni. Quelque chose ni no yo linga ça. Nga ko DGT. Sam nan zagi mu kondi nanga. Siko ye problème ko ele siko ngana sani. Makambo esambi soko tiki boy. Omo atepela nga pe bomi ngai. Nga bomo neni che. Toka ngana sambi. Siko yoka. Boza yo na Sam. Mais Sam na bungisi ba dossier za compagnie. En plus Sam aza chef nanga ngana sani. Yo soko landeli makambo sambi te si. Yoka. Omona compagnie kuna. Déjà le bagi et bi maloko a Sam yemo a détourner ni no wana po azo mbongo wana asa la société na ye. So ki ngana poti makambo wana et risquer na ngape bakanga na ko ta prison. Polo. Yo hotel intérêt de kono Sam sko so ngana poti prison bana na. Hein? So tiki nga boye to akanga na sambi. To osandenge nini pona sambi. Écoute, nga nazane loko salati. Problème yana ezali kamba société. Yali kamba DG, ba DG ne ba okata makambo na bango. On ne va pas quatre les bons macamoun. On a zéro ça. Soit que prison. Eh, ça me roque prison. Ça me que prison de nous. Hein? Allô. Marie. Non, bien. Galaxy. Allô, Galaxy. Oui. Quoi? Oui. Sami. Sama c'est ni. Sama c'est ni. Jésus. Salut. Maman. Oui, merci beaucoup. Basala Nzambe. Ngane moto na bengi sibino awa. Bit ya likambo na bengi sibino. Eza pona kotala marche ya makambo Nzambe. Et moto nenge bosabo boyebi bien que notre père spirituel qui est mon père aza na voyage yango moningane munatikali responsable awa pona koyeba ko kamba église pe pona kozongisa eloko leloko nesika na yango. Et bobo sanate boyebi bien qu'est-ce qui se passe na tant tozali l'église moto yebi makambo bien parce que nyonso euté koleka mon père spirituel m'avait tout dit a contacter nga nyonso puisque comme tango auto simba na moko na mosusu to telemis église ensemble to simba na mabondeli to restaurer makambo ebeba ki bisika te ba ko kanga mabisu to bongisa pour que to tombola église Nzambe et Yesu Masia a zwalokum to lobi amen Amen. Ne yango eza moko ya likambo yango na biso papa na ngai mu comme intercession tango koki to sangisa bana telemisa bana même bana ba vie de retraite vie de prière ya makasi pour que donc n'attends tout ça mutu faza na vie de prière instance tant prière ça intense na kati église Nzambe elonga ezalanga na biso pamba te biblia zo bana biso ete to bunda kate potolonga mais to bunda kana elonga kati na biso mais pour que to longa ya esenga faut vie de prière et fanda ya mo Kristo ya solo eloko mo suste ko nganga te faut le sambo efanda kati na yo ndoko makasi ebite na yango so mutu sana mutu na koloba teloko mako koloba et que ça ne fait pas mal pour l'avancement il y a Moussa Tata. Parce que dans le dîner, qui n'est pas lobby. Oui. Et puis c'est ça qui est pour la koloba. Oui. Et ça quand on est tout élément pour nous abonder. Mais frère plaisir a comme pena ko tika pena bana tangoulai. Même si chercher là, azaki makasi na mabondeli. Mais na comprendre mon otinde pour mama bondela, a kokate. Nous comprendre au comme musika Nzambe. Tika no via lo yenge. Kote pena mozindo mabondeli. Ça mon kabi intercession. Bitumba auto commune ngo papa. Photo kote pena mozindo mabondeli. Amen, amen. Et donc on a pour frère na ebisonde ya mwana. Merci maman. Maman absence na ngai ezali nazo débrouiller. Donc nazo bunda pour que vie que non naza pe ma propre na nzoto naza mo misala mikem yango esalanga ke non na mwana te. Mais pour l'instant pena na ba bitumo to ça na kati église naza suna tenter donc na kati pena banzela wana na dona se concentrer na prière pe nazo benga mo quelque chose o baza fort o bakimaki bazonga parce que to simba église ezala makasi ba fike na ngomoni pena ka tena mitso na zape na nde na force wana to sangana parce que babili musape moko te sokola ke longi
Pourquoi que non pasteur don de Dieu na yebi force na ye? Nanga soto sangani et que ça la biso bien pour tout ça ma force église. Pasteur CP vraiment doyi. Après ça il y a papa. Église zaki mo mali. Ndongo ye to CP vraiment kasi vraiment ndoye bwe na activité ya biso na part na biso et o mata sou makasi. Na CP pasteur. OK, ça va. Na yoki bino. Nous sommes aussi koloba. Tango to za tango esengeli. Tous à la soudée unie na bomoko pe na kati ya losambo mais ngai souci majeur na nga na olala na ola mukanango il faut na mona le berger fidèle na miso na ngai les seuls soucis na zanamo na zo bondela ensemble so boko sunga bo pesa na adresse na ye papa nayebisa kioni kukepa berger fidélité oke sa ni kuna pai okepa berger fidélité oke sa nini nana lobina na posa na mona ye pai ngoke pour kuna ezate pai biso moko tokenda inde tipa berger fidèle obi wasala biso asala nini pai donc aboyi biso to nyata bakaro na ye même si na bende ne ko to simaka boy donc façon azo aisa so to tambola ko la bangu donc na se pas comme comédie bakaro boni atete po botambola ndeni pas solo eza moi solo ako so to azo ba moi solo et bisi bino be kiti na bino na comprendre parce que bosabana moi je connais bien berger fidèle to bandi na ye makamanzambe bana. Si le lot, il me connaît bien qui je suis. Aïe bingaï. Moi don de Dieu, s'il te plaît. Moi don de Dieu, berger fidèle, aïe binga madame. Pai, oyo benga berger wana azasu berger te yo yebaki. Akoma prophète fidèle Motonzambe. Akoma nani? Akoma prophète fidèle du Motonzambe. Mais oui. Ah oui, ça a raison. Ami benga Motonzambe. Oh, même comme la Bible est vous ne savez pas que vous êtes de Dieu. C'est vrai mi benga bongo. Ouais. Nzambe. Na ebite Dieu oyo so benga. Mais le Dieu le créateur. Oh, muta komi ko bikisa batu. Avec les coups aso mona te. Pai, aso bikisa ye. Basi basaki donc basa be komba, baso bota. Donc, bakoka baso tambola. Attends d'abord. La Bible nous dit ceci. Pai, maman dit beaucoup ça la bikama on salate. Mais ce n'est que normal. Pai. Dis oso bana eza Bible ti. Oso beza Bible ti. Autre ma TVT. Pai. Oui. Ba TV nyoso ye na ye. Tous les chaînes routières. Ora prophète fidèle Motonzambe. Prophète. Non, na biso moko kuto awa. Donc TV total rasuté. Tous les chaînes et komaka ye. Prophète fidèle Motonzambe azo bikisa azo tema beaucoup nga moko na uti wendi papa na koti ka na ata émission na tabwe fidèle na chaîne be fidèle na tabwe sou be fidèle ye na ye ba chaîne no se komi ka ye na ye papa bongo ba témoignage papa bato ba bota bazo bota. OK, Marguerite Swana 21 de 21 tout est vanité. C'est là une importance mon côté mais biso te se concentrer dans les importants. Pona kuma kombo tata to côté na to sambela wow yekele nga akanse nzambe ya mai mpe nzambe ya moto mutu moko te atelemelaka mutu moko te alongaka nga naye mpona kopanza naye mpona kobebisa naye mpona koboma awa Yesu azali awa Yesu azali awa mabiso ya solo Yesu azali awa Jesus azali awa Yesu azali awa toembela ye azosale Alléluia 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 na Yesu yoka bien aimé yoka
tozo senga mena nguya nzambe pe ngolo nzambe kita et mon prophète fidèle d'ici Kazali tozo bisana yawe nzamba kangola ye to bisana yawe nzamba mimoni sama to sengi nguya nzambe pe ngolo na ye to bondeli na kombo na ye. Merci Balanangai. Nous sommes au salaire. Nous sommes la macasse. Merci ma chère. Na beso merci. Na mundo yalinga babuka bomo. Ongana banda kokoluka. Ongana banda kokoluka. Na biso ko bazanga mati. Bazanga ya fond. Bazanga na sema. Na beso merci. Merci moi là. TikTok. Nous sommes au salaire. Nous sommes au salaire. Na beso merci. Nous sommes beso merci. Dieu sana yawe nzamba mimoni sama asimbe église na ye asala ko kamwa to bondeli na kombo na Yesu haleluya. Oh Seigneur Dieu tout puissant yo to sengi yawe nzamba yo no tele yawe nzamba yo no kambe yawe nzamba uya na asile bamoni sama yo no tele na kati ya sala yo oh non Dieu Jésus. Dozo ke le kobonde la pona prophète fidèle. Nous sana yawe nzambe akangola ye amimoni sama asemla boko bisikaza nguya nzambe simba ye to bondeli na kombo. Oh Dieu na kombo la Yesu yawe nzambe yawe na kombo la kamene makusa na maisha mbele kike Yoka bien-aimé, il est écrit toute plante que notre père n'a pas semée. Et c'est que ça l'a déraciné. Nous avons déraciné bien-aimé. Ngouyagnos, force Seigneur. Et Simbi Bomoy, il y a berger fidèle. Tozo beta maboko, tozo déraciné en gros, to bondeli na kombo na Jésus. Merci le nom de tout-puissant. Seigneur mon Père, Seigneur, et Simbi Bomoy, tosenga protection ensemble likona biso pe likona église pe likola berger fidèle bisi Kazali to bondeli na kombo na Yesu. Ya c'est l'éternel na Dieu ya to sengi protection na yo ensemble et ça la l'église protection bon ensemble na yo likola berger fidèle protection bon ensemble na yo ya protection na yo na kombo na Yesu. Ngaba mekakamati yali mamekama asante. Allez, botele. Naza na posa sikol. Ozo kende kozolanga fidèle. Ka sikol. Aya na temple nanga ka sikol. Nana bosenga ne ka sikol. Omela. Le camion aussi le même là déjà vous sepelé. Comment c'est possible la fleur qui se sema kabia bujoba? Makaburu banda banda kuluba ngai boko tata ya mwana tenere mwana ya kufa tenere na jabo mwana tikala kubimena ngata taso comme ko côté. On déjà mwana ko ba vanti. Pe ko ba je mama na bana. Pe papa nazo kama tozo mona yipa. Kaka yo zo lota ozo mona. So lota ozo mona. Ndini mse tozo mona te la rose. Kwa ni mwana zo nyoko la biso bolo ko mwana ngai. Mama nimela ngati sikono ebisa nani mama. Mama na koko sile yana ngama kampuna yana ngamona mama na ngai. Papa na wala tina oyebi. Tika makambu ya pamba wana.
Na moni yo bandi liboma na me mona telema uvanda na bato maboma. Jape na spare maboma. Oh. Mali dodo butema ya Chéri Trifène. Ayebisa kinga ke la frère makamba ja usala na ja kumona ngondo bante. Akomi na nzela yemgo kulela kuloba loba. Tala la frère kandete. Je tala mona na ngaya munana Facebook kufika ke. Ah, zamela ngai mona. Mwana ngai. Mwana ndio kutabela ne ba tension ko kwesa ngai ozala posa ya kufanga ko mafete. Kwani ko sala boye ko mwana ngai. Mwana kai mikolo nyonso mwana ngai. Mwana ndimela ngazi pula nini mama. Ngana za mama ko bombela ngai. Ngana za mama. Ah, Bessie. Papa na ko. Eti mukajele nako. Je suis prophète et fidèle du mot de Nzambe. Ah oui, donc la minute de papa, c'est la conférence aux États-Unis. Oui, donc comme aux États-Unis, en France, dans une conférence à Mouné, il faut que Béli Bika, il faut que c'est quoi. J'ai même envie, que na tombo ba to so ba kufa ba 2 ans 3 ans wana ba se komba la moko. Oui. Pour faut me dire je suis fidèle du Moto Nzambe. Prophète et fidèle du Moto Nzambe. Oui. Bon, nazana cadeau moko na so pesa yo. Il y a $3000. Oui. Donc, papa, na émission, mokili mobimanakani yango. Oui. Donc, dans la chaîne moko ya télévision, Fonatia la directrice Rovia fidèle du Makesi. Na kosala mona patron Chabani Moutonji. Et l'on boss nangai Jika papa Juste Kitambala. Donc voilà. Et je vais te rappeler, dans notre local tu code dépôt à $1500. Tu veux de l'eau? Bernice. Oui, papa. Ça va pas, mon ami. Tu es bénie, ma fille. Lève-toi. Maman, ça va vous signaler.
Nenga zabu muta déranger été. Muta simba été. Mama kambai na gaye. Ni na ngoboy. Nani? Anga ni na boy te. Mutu wata komelo. Ah, Yovan. Ah, ni na ngoboy. Ti fling le shy state. E feel kitoko eh. Mama. Mama. Ibe se fidi na mono. Ah, tika. Ni na ngosusu ya mwolu la yo. Kamari kolula ngeza promite, mais omuna kam to tambola de trop de problèmes na koko ya pena. Non la bien, tu me regardes, tu me regardes peine à coup. Na problème ni. Moi na maman. Ika. Ndo moni ngabona za kimia. Pongi ku na ebite na ngaku même pas mis no ekanga mata oka. Parce que kanga mikaka. Problème. Non yebiso. Ya Facebook ya otika ngati ya Facebook na la likaka. Ya Facebook abimeni. No yebiso kama na. Yala bino akufa na kana. Oto kunda wana. Akomo bimela yo. Abimela. Ah, tika ko atika bajalo sana. Boni mu. Je ne sais pas faire. Ce que bon dit melanga te bon dit melana. Yo, na mono pila ka yo yo ya na. Na yebi so verte. Ngano le ya na ngana intérêt ni. Bon so abimela on a intérêt ni. Allo bana ka vengeance. Na comprendre te vengeance ko no yeba te. Na nani? Ya nini? Et puis na bana ndenge nini? Na yebi si maman on melanga te, papa on melanga te, yo ne ko yebisa o kamana na ngai. C'est que pour épargne na ngai, non biso c'est que tout bela na ouais. C'est que tout bela, bula bani. Non tout bela nini? Nini on ngana tout bela. Non, na moi ne so comprendre vengeance te. Abi melanga par rapport bato basala ki to baboma ki ye, teza na mutu mo sala ki likambo. Ngai sikona ki ko venger contre bato wana. Yamana vengeance, n'était sur yo kanisa nini ko na kamana. Batongo yo ki osa sur vengeance wana yebi ba encore. Ni bango tina mona ba même pas. Yaya, tout ça. Yo munga. Ngwana osala sima. Oyoka. Te biko butu kanga na biso mbali. So yela biloka bimika pa. Ngala sima na otomusunga ozali boso. Na ina kange mba mola nzoto. Tout ça bongo. Boso so afisi mbia afi to la ngana. Mama ele. Boni boyeko to bebana. Muto akufa tata biso kuta ngana monte to vai bona papa biso ngana moni ya bimina sa paso yeye papa monete papa ke type mena aso monendeni yo monendeni papa bino mona ite mama bino mona so yeso monendeni no mona ye kasto kanga ye kaka est-ce la frère bato ngo yo sai la vengeance wana yana bila bima ko na banwa yebiso mote allo belote allo bana kala frère vengeance trop vache no yeba te no mwenga boye esika mke mutu na ngepete pour no yeba yaya yango makambo ngozo mona na ndoto to a life na boye na moni na ndoto ba 3 ou 4 fois ya boye live na komo moni boye na komo mona ota TV bo mona ola la bo nyoso ta lo mona siko to sabo ya to so abimeli ya longo mama ko banga zongo siko sérieux omona zongo pena sérieux tout na ye yaya na nzimi ko sala eloko tindinga me bato ngo baza banani o ngana ko sala mambo ebisinga tika ko banga te yaya so banga so bunda ndeni ngaza sima na OK so solo na bien oye maison ngo maison mama ngo ebisinga yi to kene to luka moye to ko sala siko basala nzambe to kei so bi wapi to kei bo siko ya basala nzambe ndesi nani o ngana ko mema no ke ba basala nzambe no ko expliquer nani ne expliquer ce ko dit merci ma pinda tu ne expliquer nani nyanga risque passer un peu bien on comprendre ngai so ko zingo sérieux bon comprendre so zo ka boy ba comprendre non te fidèle. Oui, la reine mère. La belle na mbamu soka siko kuna mwana mabese koti. Mabe koti déjà. Ya mwana tinda kwa ko bengo kasiko. Mabe koti makasi. Déjà koti. Na kati temple na La reine mère Bolimbisi. Mabe ekoti na sali lisusu nini? Tala. Oyabi muto. Oui, la reine. Oyabi ye.
Oui, la reine mère. moto azozangisanga kimia azomeka la reine mère yakati ya kokananga zalisa mokie epananga naza na posa mutu na ye nazala mokali basi namelaka ngo mai yatiakanga makelele pambapamba nga bemekakanga te. Merci la reine mère. Ndimaki oyo lobi et salami. Pesa ngai mwana na yo fidèle confiance. Yaya Same siko aza na hôpital nga kutu batina ngone na kosa ma moto na memela ina tani na zibilo kona kena na hôpital Same penya grave mama kasi nzambe kaka nini ekomeli Same yaya tobanda ikana ndako bayiko psikela Same lettre moko ya démission bakomi kuna na kati Same ndako oyo bazoya kobotola ndako Jésus Jésus nini zokomela biso na ndeko na nga Yesu na ebite Same ndenga za siko nzamba sunga kaka Same na ebite bakwako batekisi na mutako otafuna te babika bameka ete mutako otatende ni tokende Jésus bon petit Same yaya na petit Same siko bazaka na hôpital akisa sala mukite Ce qui m'a pas mal bossé, t'es pas mis balai à carreau, pas sous. C'est qui Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'excuse, nous avons un berger fidèle. Ah? Tu as vu ça, toi, la berger? Tu as un prophète fidèle du Montona Nzambi. Mais fidèle à Zalaka Awa. Papa, bien rappelé la respect. Ah, pas berger à la terre, ah, les prophètes. Merci. Mon frère, s'il te plaît, attends. Ceux qui ne me voyaient pas, il faut vous en avez respect et le qu'il faut répondre. Papa, on met ta porte, mais pas porte. Prophète, ça a coulé le colota, moi, comme un kéle, non, ça va concentrer là. Mon frère, s'il te plaît. C'est fidèle. Ah, mais j'ai la tête, moi. Mon frère, non, aussi, madame Zoto. Au bon, faut te poli. Papa, mais j'ai la tête, toi, la prophète. Prophète, nous sommes moko. Oh, Moussa, la déjà, ça va là. C'est là. Keba, allez, moloto, nin. Prophète, au côté. Est-ce que tu as un côté? So benge prophète, ah, tu as ma côté, allez, moloto. Allez, moloto, tu es prophète. Allez, mouiller ma papa. Ah, non, Lucas et Miou. Ah, ben, tu peux porte. Fais-lui entrer. Ça sera pour un prophète, un politesse, un ami pas porte. Entrer. J'ai dit fais-lui entrer. C'est quoi? Mais c'est ma vie au contact. Moutoune n'a le baillon au contact. Prophète, c'est moi qui ai râlé. Papa, n'a pas
Ça c'est quoi? Madame kawa male mali pas kaote. Oh, verset fidèle. Besoin de sa prophète Timothée. Mais ça c'est quoi ça? Nous pas connaître Zambongo. Quoi? On a dit dit? Nous pas connaître Zambongo. On connaît pas mon moto? Est-ce que tu me connais? Et puis si tu as banana berger fidèle. N'osez même pas côté Makambo parce que et moi aussi je ne te connais pas. Ça va? Il faut un peu de respect. C'est mon confrère. Yaza berger et moi je suis le pasteur. Donc de Dieu. Eh yo! Vous êtes un berger? Oui, ben prophète. Non, non, ben prophète. Yo ben prophète. Moi je le connais tant que berger fidèle parce que mon père spirituel a très consacré prophète à mon côté. Ça c'est vous qui doit l'appeler prophète, moi berger fidèle. Ok, papa va le bien un prophète. Non, non, ben prophète. Ah! En tout cas, je suis très désolé, vraiment très désolé. Je regrette beaucoup. Soit disant que vous avez un prophète n'a pas tout mon signe d'amour. Oui, ce n'est que normal. Dans tout cas, je vais vous dire que on a un combo sur la porte. On a vu ceux qui sont chimpanzés sur Kazanal. Tiens, monsieur! Ah, fidèle. On permet que Pena Batuno Bassi Mangan en autres. Babetanga Mata. Ah, fidèle. C'est que vous êtes là. Content de vous, c'est là. Ah non. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Fidèle! Fidèle! Pesi mwana na ngai ya groupe cinéma fidèle du mbongo toza na événement. Asale la biso ba polo. Asale la biso ba carte. Papa, ba ko sale la biso ba polo moko pola. Na landi imprimerie ngo o ba kanga ba tra ba matériel la bien te. Ni na osonga na moni ba komi imprimerie JKK 01 service yango na koti. Na yeba papa o juste na imprimerie na bino. Bosala nini? Bosala ka bien sûr. Parce que nous pour ça que nous plus détails les années. Oh ba député. Babache. Joyeux anniversaire maman. Oh c'est Belisa maman na polo. Yango. Oh ezali impression sur t-shirt, impression sur polo et noir. Yango yo. Impression sur Fares. Ah, bosala bien la Fares. Donc en tout cas, impression sur Fares. Basinga ba macaron yango to salaka. Ba protocole. Ba logo na bango pe ba macaron ya ba protocole yango ba macaron ba modérateur. Yango yo nous avons na ba t-shirt na biso impression sur chapeau. Yango pour na ba député ba écharpe. Yango pour na ba député ba la poste ezali awa ba t-shirt et puis ba page. O page ya ba matanga. Yango yo nous avons na machine na biso ya impression sur tissu. Yango yo page na biso ya tissu yango yo. Nous avons na ba invitation ya modèle nyonso tout, sok nyonso tout. Invitation sur Libaya. Yango ezali tozo sala ba carte nyonso tozo sala ba carte de visite, carte de service, toza na ba cachet na biso nyonso ya ba format nyonso. Yango ezali awa toza ba carte sur PVC. Merci beaucoup na établissement JKK 01. Donné kana minute ya kotanga na imprimerie wana basala ta 2 mois pour basala la biso biloko. Mais na imprimerie JKK toye na minute ya kotanga tandiki na zuba polo. Papa, salela ngai 150 polo. Oi. Oi. Pai. Yango yo na bulembu kolemba bozani na. Pai. Yango na bulembu kolemba boye, to ebite zani. Mufana. Parce que ici, il y a beaucoup d'argent. Non, tu fais mon légende, toi c'est la radio. Ok, Mufana. Ah, Nzambe, merci. Ok, nous avons un peu de l'argent. Pai, tu fais mon légende, neni yo zati. Madame Namoni, jamais vu. Il a beaucoup de banane, banane, ensemble.
nalokuta na humiliation ya dégroti. Pas humiliation monsieur ya nini nini. Nakenda ndako ya berger fidèle. Bazwinga batokinga lokola konya kokauka, batombolinga likolo. Babwakinga ti libanda. Donc napesi bino raison. Ma pasteur apekisaki nga. Bino pe bobisenga papa akomeka te. Mais qui sent tout mamuka mona. Siko ndo ndimi yango. Singa napekisaki oti. Ke kokende te. Comme si momoni mo. Nzamba zo lokumu. Pai. C'est que l'eau va tomber l'eau. Pour y être bakabona. Ils ont dit que bakarote. Liboso avana kota. Et loko ikamusinga liboso. Père spirituel na biso. Après on s'attend à garde te mais yaza na bagarde. Ya mona kota na kuti minga mobile mamula tanga. Big chance à la rater. Oh. Nabi mon frère longa na ba seigneur salabi. Big chance à la rater son ngana kuna. Toi na prophète fidèle motonzam. Nabi quoi? Mané ba sa berger. Est-ce que mayoki makela le mo kapesi autre tika kota. Tango na koti na matina nga pe bien. Na komi pena pour sa pende bo. Mususu atenga na boko. Yo zo le kokenda. Do moni tango na bani koloba berger na insister na koma berger ba ikala benga prophète motonzam. Atokanga lokola mwanze ta kokauka. Mon Dieu. C'est une humiliation. Pai, isso do peki saki yo.